Capage TV. Capage TV. Yaya tikanga na pasima, chéri tikelanga des soucis. Mokilo loba tikelanga yombo, maso balobaki pena maso bakoloba. Eloko elengi nanga busaide. Oh yanga lobe eza nesebelo. Evida mama evida, evida mama evida. Sama bele bakusu basali festival. Alors ezalaki nzoto maboko ezalaki kokarese. Mon colonel Bonabo kituta papa yoshi nazolela ego biri sakana nula te mate mote mate. Administrateur à cimetière, losango na ye epai ya nzambe. Mabulu na bango etekama, laife na losambo. Nanga epai ya nzambe, chéri ozonga, lokola afan prodige Joël Bakonga. Westiga, so ba yibinga na fresh. Oh, s'inspirer quand même. Nzembo yebele. Ba falu ba non sala ba nzembo tili ba sila te ba jideti ba yemba bo bisuno. Na fresh modon, so ba yibinga bon. So yibiso reconnaître na yiba yikuna esa nga bien ngape na sala musu. Ki muna nzira. O ye pe wenye o sala pe 20 ans mais so na vision te o sala lo monte na musique. C'est ça. Muna mutana vision na ye bon. Musique ni ba ba musique internationale na yebite musique internationale. Musique da so yimbe nzembo kati da boaza. Joueur so joueur beta na Congo beta na boaza. Donc on regarde boa beni international congolais. Non na boaza ba beni na international congolais. Akati ka boaza. Il y a des fois que beta na États-Unis pas beni international. Donc ngaso mna age mobu. Nzunda ba mbo musique otika ma musique. Comment produire? Na muzo na kina même sur changu na mundi jeune mobu aimba bien na baki na ngai po. Ozaka na monde na musique. Mais sur aiza na mona mutu ndaki ade na ba mbongo. Maintenant ba to zo travailler na bango balela. Lié musique a ça les simba suité mais Alex na jeune moba na wana a promettre que le à grand mais on a vision té. Capage Télévision, bienvenue chez nous, en tout cas c'est chez vous aussi. Merci de nous avoir parmi vous, parmi nous, de vous avoir parmi nous, voilà. Merci en tout cas à tous nos abonnés, merci à notre Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a permis encore une fois qu'on soit devant vous pour vous présenter de telles émissions avec de tels artistes. Merci Badapoto, Bazé Bélé, Batouao Déranginga, invité Baza trop Bazo Déranginga en tout cas. Merci à Emoe Ponda Mali, merci en tout cas Private Driver au côté de la Belgique. On a tant aux Okoma, Mbalamohomo tout cas Lix et Zozoao, Tozo Sport Wana. Merci en tout cas na Flat Hotel Oredezo commercial. Donc on va tirer kuna nyonso uti na poto e ba container Oredezo Zawana. Flat Hotel outi poto partout Oredezo Flat Hotel les Zawana na Kasavubu oye na parasite ya Capage ba ofungulela yo. En tout cas si Floge pe blanchi kiboko to katina no po to robandela sou mais blanchi kiboko pe azali. En tout cas avant to zo ziko flash na groupe d'accompagnement na yena moi bampaka bana sima wa pesa makamu. Tous on a quelques publicités on a porte ya Capage Télévision ils ont grandement ouvert. Ziko Flash bonjour. Bonjour. Non, il y a pas nayo. Nazoya. Témarano déjà. Ce qu'on a besoin clip chrétienne. Oh monde non ni biso za te biso to bika clip. Publicité nayo to ça on a 4 ya Capage Prod to ko sala yango. Clip nayo nyonso Capage Prod eza na pona bino po to na ba matériel ya makasi. Merci na papa Dio. Oh drone to makisa. En tout cas, grâce à Matelo, Azan a comme Matissa drone le roi du Campus. C'est le clip le roi Raya Nicki Minaj, Vanini, au Sam Batet au sein de la Capage Télévision. Tous on a sport Nabiso et puis tous on a photo et invité Nabiso. C'est parti. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux
avec des chambres haut de gamme, tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo Commercial Kinshasa, au service de tous. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basé à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline Deluxe Exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Merci à la grande équipe technique, vraiment merci infiniment. Na Capage Télévision, bateau Bayambarabiso, bateau à souhaiter un joyeux anniversaire. Ils ont continué car après ils auront une semaine. Merci en tout cas. Malgré que tu es là, tu suspends vraiment à Mickey, tout le monde a vanité des vanités. Tu as rendu na Yesu, après si tu as agi à Ophélie, yende to kumisa, tu as Zico Flash, invité na bien, plein de poules. Ça va. Ola ti bien, Kazaka Kitoko, bonne santé. Merci. Santé Kitoko. Vraiment, bonne orchestre. Orchestre qui est juste groupe d'accompagnement. Bon, moi ça, on a bien bon pour une émission, bah il va accompagner, surtout bien pour tout cas bonne émission. Mais yo moyen ko la lindanda. Natanga na ina. Oh, kotanga na ina za ko beta guitare. Au beta nyonso. Presque. Beta na. OK, na sima. Prince sniper. OK. Muchopo na mbonda. OK. Totika na muchopo na mbonda bandi, aziko. Sniper pe à côté libiso, yo yembi moi lo yembo. Comme ça tozonga ce qu'on a tout nos question, ce qu'on émission to banda bien bien. Ouais. OK.
nyonso balobaki mpe na maso bakoloba Joël Tebani. Fiston Chabert, moi je suis désolé. Na pasi niveau sali fondation des niveaux. Est-ce que zana posa bato babika to bakufa? Et pourtant yondo zalaki architecte ya vinanga. Ingénieur basantima Yaya otikanga na pasi mama. Chéri otikelanga des soucis. Mokilo loba tikelanga yombo. Maso balobaki pena maso bakoloba. Yo balanda rote pour na droit ya madilo. Ziko. Pour la droit ya madilo. Moi du wa papa, tant que musique ngo ibeta biso ina parler sous ça musique mon. Pour no ekete tant ko koma na songe ba oya. Na congolais na. Ba zela nan. Na musique mo américain te ya congolais. Ba balanda. Couple bulo ba ko te landa. Ya nzambe sus. Bon, tu es pas ramené sur le directeur du Lausanne. Mais la limite est ça chose. Vraiment, bata wapi évolution dans les années. Bon, na bana na que ce soit quartier na ba ou. Ouais. Ba on ne pas fait un star. Et après na yiko ki utali chez Chombo, chez ba chéri, na puis c'est le mot TV là, Chombo Gordon Bon. Bitu utali chaque 4 ans. Après. Ah, c'est la quinte. Auto ya azo on dit na janvier. Beaucoup t'en a épé. Fa beaucoup ta. Famille Tikala. Boave père na boka kuna nzimbo te ko boka za ko sola te TV wa père spirituel atot PC disque ti mande ka nde to ti a père spirituel spirituel solution de bila mo musique ko OK yo wengo linga te wingi ko lingande ko ke kuna so sa test le kai pe na zona ngandi temps ko to kwani pour rêve ba jeune nyo sera wingi quartier latin rien nandi mute yo mona ngote nyo so fayara moi suis à bomba ibo to mo musicien ba yebi na ko mo ba bita na wingi ta ya ba moko moko kaka ti mna mganzira o ye pe wingi o sali pe 20 ans mais soit na vision ti o c'est lo mo na musique c'est ça mna mgan vision na bon na zone na ni pe et ça là que côté na katia musique ngai le sang côté na musique non la musique non la musique bon et le mot est forcément côté musique donc et là na naturel donc na bota ma musicien l'influence monter ya camarade non na artiste mo so na artiste mo ba o adopter yo na moko o sepela na ba ligne na e bazali quelques artistes na ba ko to ya kabaza na on a solana bon na solana bon on doit avoir bien être ba vina ba mbasi bourgeois ba mignon bon bazar ba walubas ba eme duba ba mbasi biaka ambasi ambasi parana ambasi tonga wimba ba yulu kuna ngana ki classe wana fana kutaka kuna biso OK na ki ba congé na yulu ba timba kuna na kutala bona bino ngama musique bango banda madaka 2002 ba 2003 ngana na ndo yimba na solana moi presque ba fiston ya mpagne un peu comment ça va ou la favoriser. OK est-ce que là on y oyo après ça la musique na biso Congo pour ba tutu pe ba komo okela ba na walde pour ba monika ba rumba oyo yemba na on dirait simba souté que ba tu moni neti elo mutu tu beta surtout que tu fond il m'a bien rôle musique ni ak baba musique internationale na ebité musique internationale musique da so im dan zembe kati da boaza jouer so jouer beta na Congo yo beta na boaza tant on regarde ba beni international congolais non na boaza ba beni na international congolais akati ka boaza il y a des fois que beta na États-Unis pas beni international non musique so ça on bien to mi la lingala oui m'a bien français so ça on bien té dis-moi quoi. OK. Merci en tout cas Ziko Flash. Au salut combien de nzembu yo mo komaka to yo po zara rapport ezara ba parolier minimi. Ke ngamo na kuma. Na kuma. Comment combien de chants déjà? Ah ba nzembu belé mais jusque là na bimise na mo na nzembu belé. Mais o te ka pêcha. Ke na te ka ti. Ouais. Ngamo na limati. Na ngamo na vision na ebi il a 2 ans 3 ans pour 15 ans là sur 11 ans. Na on a dit qu'il a fait ça. Mais ils ont empêché ata mutate gabilama na zone akolu laver la mba utamuninga asomba pour isale bien so na munze mabia utamuninga na kosomba na maintenant na somba ndete
Ok. Tu as célébré 5 années hein, depuis que tu avais beaucoup. Et là, on y aurait été dans la musique à Papa Wemba. Musique à Papa Wemba. Nando Limango. Bon, Papa Wemba a papa qui n'a pas tono ka Papa Wemba parlé. Nga zo chance ka Papa Wemba to. Il pas ko kunanga. Azagi. Pas bouti maman. Nando ka musique à Papa Wemba. Nando c'est plus la cour. Papa Wemba va salir banzela. Ba miso la grave musicien. Ba salir maman. Et puis ma belle soeur na biso na Congo ezaki on a mona ba grandeur monté du mara so akufi na jour fanda buto ta TV to papa makufi on ko ba musu zo bimola ba TV otika ko yo bangote ba niara wa do ba be mutu ndo bimisa mais bolangu na ba mo wasala ba misa ki donc a dit grand et puis c'est un papa. Tu sens à ce que tu sens à chant Flash. Pourquoi Flash comment? Zico, bah pesa manguna na cita c'est na barumbu, vraiment ça va tourner ma. Ok. Bah sentir va monter comme quand tu vois. Moi na polyvalent quoi, na chanter. Ok. Deuxième voix, la première voix ça là, tu mets la musique à Congo bah chanter la deuxième voix, il y a soprano na alto. Ouais. On bateau batanga na terme technique hein. Il y a soprano na alto. Moi na simple chanter na ima. Ok. Tout on a eu mba, ndi ba master, ba mbanga kuma Flash. Ndape ça mango. Moi, c'est mon fils en Grenade. Tout le monde en a pu soutenir. Il faut bien un fils en Grenade. Il me fait ça en Grenade. Eh, Grenade. Fils en Grenade, moi, on a la master. Comment on a un bouga, mais on a été. Bon, déjà, le lobby, il y a Grenade, mon qui va tant à qui au Koumna. Moi, je suis un Zembo. Cimetière d'amour. Pourquoi cimetière d'amour? Cimetière d'amour. Isa, qui est Moutou, Moumi, a la journée, Tikaï. Et puis, à Ebseye, quand c'est un malou, le banana, Soki, nous avons tombeau, nous avons croix, tous ensemble dans le monde, c'est à quel hasard moi à Bisso. Tous ensemble, donc pour l'éternité, Timboulé soirée. Il y a un cimetière d'amour. Et puis, pas déjà? Non, la mise Satana, oh, bientôt la Zoya. Ok. Donc, on a opportunité de faire Noël quand à Paris. Bah Diana Moule, bah Marlène Bille, grande sœur dans ma propre des bois boulés à Paris. Nous sommes en auto, le client, tout est cimetière. Ok. Joël Bakouma. Nazwaki on a passe, na kombo ya bolingo, lelo konyoki mangai, natikala isolé, cingle ton coup tout bien, otikanga zéro. Abandonna vie nangai na koma malheureux bébé Christelle Mbumba nanga la suprême motema flashane administrateur à cimetière losango na ye epa ya nzambe mabulu na bango etekama laipe na losambo nanga epa ya nzambe sheri ozonga lokola enfant prodigue Joël Bakouma. Joël Kouko abandonné poste avant liouais. Et pourtant pesa qui promesse yokotika ngate lelo ekoma yo na ngambo yotiki nga na nani bakongo ekomi yo na ngambo yotiki nga na nani yotiki nga na nani yotiki nga na nani Joël kanisa malobozalaki oloba ngai ata pasaka minyoko yokotika nga te lelo ekoma yo na lotela otika nga na nani kata baoyiba biso nzela baoyiba te ostika so bayibi nga na fraîche osinspiré ka nzembo ebele bafalu bana nasala banzembo tili basila te bajide te bayembaka bo biso no na fraîche modon so bayibi nga bon so oyibi so reconnaître nayibaki kuna esalanga bien nga mpe na osala mosusu Babi, on dirait descendance ezala te relève ezozala vraiment te mikolo baotika mpe bagene tam te baodiembela kaka bagénération tout eza défaut et puis eza défaut moko oyo nga
mon amour musique na éviter so tellement ton la mbongo tellement te besoin na bongo pour mon fois na directeur du secteur linga bula ta ba prince nga so na age mobu na zunda ba mbongo musique na tika ma musique comment produire na muzo na kina même sur changu na mon jeune mobu aimba bien na baki na ngai pour ozaka na monde na musique mais so aiza na mona mutu ndaki ade na ba mbongo mais na ba to zo travailler na ba balela lié musique a ça les simba suité mais Alex na jeune mo ba na wana a promettre que loba aza grand mais ana vision té yango sona nandima elle est nandima fali ba eskizenga nandinga mabeti ya polémique nandima fali po sona vision bien en 2006 donc voilà ça la droit chemin na wa biso dobi dans sur la musique na sur ma carte ba vision no loba ba vision na ye na ba maman no loba il y a trop d'avance. Il faut que nous sur la label kala. On a des producteurs, on a des musiques, on a des bons peu mais mais le lot a mon salon pour Simona. A produire combien de personnes avant après à part Oeza. Mais il y a 4 personnes dans celle de part au nous sur salon mon petit. Ba grand leader pour beaucoup ba salon. Donc photo idani. Net sima na banzi mulanga na ofa la pe bu kampote mo pa musicien ou soit qui anime scène mo ba o mo na pe atali jeune ni suko ba balinga ki mutu fo mais ba vepe ba homo banga ba mpaka pe ba homo banga so ya chelem su flash poids après lobika yo mo nesko ya ma kesu ba vepe ba homo banga non mkolo mte be ko ça yo ebi combien de vieux o ba chepe ba petit na ba poids ba mona pe ba retour qui même mon dans la sagesse na ninga vivre bon na éviter so muta salo bulamu soit bomi maman na oté ali moi si na oté abomi moi na oté pourquoi aujourd'hui c'est les gratitude pour moi mon lo soit so to carbone sur mais pour na la ça na manifestation ko taba na bon faut garder bolingo so muta salo bulamu aussi garder no tali non permettre ya bien so na za boza grâce à moi mais mon ali lo mon a dit mais Dieu n'a pas pour la tipa Mario Finga et puis sans coup tout côté la tasse non c'est faux donc il mukolo ndem tayi belo sana moi muki au gafi na mukolo so mukolo e belo no sana mais na ba carrière na bino vi ba jeune artiste au bozoya et lo ni o yo pe o mona ke il faut bidomo pe bo bongisa problème sunzele zara facile malgré que ba poto pe ba kangi ba zenith wana o le msu ba yantone ba jibe ba zo ba temps ya robeta o e comme moi mame ba corona mais yo mo ko za na idée mo roté ko okoloba pe na bato ba Hollanda yo à travers capage télévision pour na bino mo ba non ba jeune non pour na biso ba jeune pour na Nigeria ba zara lo wa bino ba mi tchara poa pour na relève isa qui kolongana jalousie et puis pour ba passi il y a place outil oui on a bien dans musique na quartier biso doit moi c'est soit pe ba car avant biso mais oui c'est ça le nom plaisir pour bien il est dans notre kimbana donc ce y a joué c'est n'a pas donc tout le monde jalousie en plus pour soungana pour ça la musique est bien pour le monde insanité il y a on a bêta tout le moment mon nzimbu ba consommateur de balingia on makasi non consommateur qui ça bon et là sur ba classe ya bato ya bato butu na bato mo pour ba miso bimara na butu donc il soit boaki na butu ndi a se retrouver mais musique ba ça la monter pour na clamo ya bato mo ko kono na we manzimbu sina mi insanité na na papa sur ce père na miso a we manzimbu na ta futela on chiki afuta mbongo na sa musique surtout on sa nzimbu bien disposé mo de grand sens donc faut ça musique a bien édifié bateau au ça no pays comment va bien ba afrobeat ça va couper décalé mais tout le monde va nan ba il voit la nuit c'est la nuit tous les chants sont gris la musique ça c'est et ça va le monde là ça c'est ça faut que musique indé au ça ok Zico Flash ok non vraiment bien naio en tout cas et puis l'orchestre nyonso leki wana et là on est au saisisseur à Malonga na master nyonso beti na bana ba vie nyonso beti na bana orchestre leki tu yo comme yo moko zo responsabilité na yo mona maboko et là on a joué na musique et ça plus koyoka sozo yoka un musicien sozo nous attend koyoka ya komiki ça
et puis cause en a patience na amour ya baninga ya on ça là on a juste surtout na to le bango de la lingali ça chumbo fort ko tu vois mon aïe peut aux années utali ce chumbo ngoza bon bokenda bino monte te kuta bana lisa chumbo a solution fort. OK. A solution fort na pisa biso conseil faut yemba bi musique ça musala ya on yemba to lu diamant. Donc jour aux oies au limité mais jour aux oies au seka. Dia na beta le somo bu. Tu pas bien. Témoin la biso. Telemi bu. Telemi bu là ka ya répète peut na sako mu na fona ba umu ya fona kinga wasko pi nga pina munanga ya mutu kota ba dessin set mo mchopo na mu. Siko yesko yebika mutu asima pi leader pi sombo na biso siko to na so ba pi mais yebika chanter mo leader afina siko na kina na la ye ayibisinga to damela la na transport ya on de foot na mo transport biso mbali to damala tant toujours répondre avec to damela ka ngani na sakom na terrasse mo to bae to dami toujours ngabula la te la rep bibité moi bae ki ala ngola la disco push rien ngas le motiver di ko leader yebise yi to la wala ka il pas qui tu vois me dire poésie andi na ni ça fâche là yo est-ce que bino so boyo pita ngana na mbona pimi na bino abinga bina la te na la ka bio mais na longoli 1000 francs na la tinga bina ko magando te na ko la mo lo des habits 1000 francs mais ABC il ba de souffrance il y a normal pour la vie mo ba pour la ki bukan sa tumbi suna bila ka ya te so lo wana lo ba na ngana to de bimine to ka boy 500 la télé boutin douleur fond des totika bah le netina ça la musique si vous savez ça ce comment victoire ça ce que vous mangez donc c'est ça on a conseillé un fort après ça on a idée même ça souvent bien bah c'est comme musique du sur le TVT il y a un lelo malgré que na salle à ta vocal mon côté na orchestre mon côté na combat on a ça là il dit moi na monter mais na salle dis-moi na salle lo déjà na mokili batu ba ou ba tala na minute ba féliciter nga ba benanga et ba Adrien qui lemba na ba États-Unis ba benanga tantine Aifa et non Anifa Kabasele donc bazo ba féliciter nga tina ba Angleterre ba partout c'est ça titre kanzem comme on dit Sakana. Pourquoi Sakana? Ouais non Sakana na zo ti batu ba mourir to lingana ba ndenga solo ça dit Sakana nyonso na motema te yo zo mutu bale mais mutu na soko alila fort vous avez déception pour la moni bois qui même na ninga kuzuka letika oleki mais nga récupérer qui ont déjà na elika qui déception ça na pour la nyonso ya on peut commissaire bino makasi nga on linga comment na batani pour comment bien na linga déception fort point et puis ça va porter la ronde ya banzembo nzimbo na vocal nga d'autres na salarié en amour OK. En tout cas, merci d'avoir bazo landabiso en tout cas. Merci infiniment d'avoir vraiment bazo landabiso na Capage télévision, ba sœur nanga, ba frère nanga, ba tonio so balinga biso, tous un artiste na biso Zico Flash, azo bete la biso solo ya carrière na ye, téléphone non, ma banga mso na téléphone tonde. Ba remerciement no msusu. Pour yaki na chombo, après ce téléphone neko, alors on a vraiment temps, pour ce téléphone c'est très important. Par contre, je vais remercier. Je vais aller à plateau, ça. Et ça, en direct, voilà. Au final, téléphone, entre temps, je vais remercier Batnanga. Je vais remercier. Mais ça, bien, il faut soutenir. Il faut soutenir Bango. Et ça, vraiment bien. Merci. On sur les autres artistes de poids. Artistes morts, ils ont été. Pour biso, peut aux appels, ils vont répéter. Je vais dire, record, bandiba biso, les lopes au forger, comme Basiti Arapache. Donc, bateau Nyon, sur les bande qu'on a bango awa bateau Nyon, sur la poto, ba émission, ba duplex, to bando sala, surtout si ba plateau na biso dans la poto, lingi namso nzembo noye bana, ou lingi promotion,
to bando bino en duplex et ça vraiment problème té ba to za ba œuvre na bango partout déjà to solana flash boye boche la biso besoin illustrer biso sakana clip na ye o eza déjà sur le marché moi to chonga l'intégralité ezate po eko bloquer biso so qui a réclamé to rochaka ka clip moi mukie et merci na ba onyo so bazo landa biso ba onyo so pe ba retrouver artiste ah master nanga bon les lois vont penser à carrière dans sa parcours na e lendaka po nyoso bandaka na kozala ingraté au mini to tshela bomba micro na sûr que za reconnaissant pour la battu se peut baleka awa moi nzembu moi renier nzembu boye et comme ka onga na leader ba tout 32 000 et 500 émissions nga na boye nga kutu boye il faut toujours humble nzambe amasayo voilà to zanze municipal tu beta sakana où ils sont disponibles sur YouTube vous avez une chaîne sur YouTube? Non, on a tchèque ok. Bon, en partenariat? Ok. Bon, le roi a fait flash à moi bêta. Yo PCP ka guitare, tout le monde a hamba, moi il pas bêta. On a bêta sakana. Yango on a ça biso bien. Eh, bon, on a inat. Nazwaki yo na pasi na kombo ya bolingo nazwaki yo na pasi na kombo ya bolingo lelo okomi okima ngai natikala isole nazwaki yo na pasi. Ok, Zikosko flash tobeta sakana avant tobeta sakana tozwa banini ba dédicace. Ok. Nous sommes dans le papier, abimisa nyonso hein. Te ya longa neti na pesa mbote na lebo pingana ya masa na ngai casino Joël Bakonga kambote Joël Bakonga. Ouais papa biso Willy to mususu. Joël Bakonga. Ouais lobiye pa oya. Joël Bakonga. La vérité. Joël Bakonga. Ya Joël la mystique. Na pesa Joël Bakonga mbote na Chomba John mbote na pesa no mbote Adrien Kilemba Anifa Kabasile na pesa mbote Tiko Imelo Rigole Padre Val des top man et puis Patrick Locadi, Ricardo et Luca, Idi Mafakala et puis Louison Sokissar en Angleterre, Fondation FDK dans le Lubumbashi, honorable Bernard Kayumba, et puis Guy Mapoti, président, Merveille Kabamba, le diplomate, et puis président Ogin Zembela, et puis mon directeur Abdul Saïdi, Joël Teban Bazar, Masalanga Mero Feli qui Bana Barombo, tout et puis tout ça. Et puis Félix Taizon. Na compte Michopo Namboune et puis bien merci Makambo. Même Chopo yo oza un micro tindikat. Eh yo kana. Merci mais bon. Ouais peut-être ozora. Oh. Faut tindika. Oui eh. Oui. Vraiment mingi na banga passe ko banga passe musalande. Ouais. Odama ça. Ozo hey. De tindika là j'ai quoi. Ouais. Na social na surtout on doit utile fort na nous le. OK. OK mara. Parce que bana mai na ngaba musika. O sala pe banzonzing. Mutu pa koza na studio ako bengo pe. OK. OK. Félix Taizon na musika siko zali na mama na mona libota mobimba. Merci Makambo 001. Merci Peko Sibisala, bon Jacques. Venanga Rigi Bondoki, les vrais toujours. On est ensemble quoi. Numéro de Chomo, Simba. Vraiment, on est Makambo. Par rapport à l'image. Ah ouais. 00243 0900 57 80 78. Ok. Bandela. 00200 43 900 57 80 78. Ok. Dans un abat, on a fait artiste, là, vous voyez les autres télingana. Nous avons télé à Zate. Voilà. Bah, salutations. Ouais, moi, tu es bien, on peut ça. Tu nous bien. Ouais. Excellent, Donati, les politiciens les plus sages, les plus intelligents. Mais moi, ça les a bien été. Après, si ce mot de José Limbo, moi, ça permet à taille. C'est la belle. Moi, ça joue à Paris. Sniper et puis sumbo tabato tout bois dans la biso ngara naziko vraiment ngara nai. OK, numéro de téléphone bengi ziko zwinga bino bataboy nde bino bataboy nde bolongwa na kati ya cercle ya ninyo
Sniper, que pas loko. Iscariot par le bail à un nzambe mais tant que l'on a celle que ziko pesa ni mo téléphone. Après ça moi téléphone. Et ça la bien guitariste hein. Yo pesa. Merci. Tous les 15 personnes nous bobo mais ça là. Kitoko. Ebonami pesake panayo nzoka yo zalaki olingano kutu te nzete simbama na misisa ndako esimbama na fondation bolingo eza motema ya yo tiene suma okenda otikanga isole na kati ya chambre ata be bazwaka assistance ya mama na bekso yo médecin traitant na wenjetenga tonga soucie na clinique ya love bangejetenga delo mais pourquoi ndimi na kufa Olivier ego birindwa mon bébé ego lobi na sele na libongo amatine avion sadira koya te falo yata na bwato biringo telemisinga na rede biso lekino na train sadiro koya note ifalo yata na wewa na babasa kinsaso yo nasangisa na social officiel sekolingi na kufa natika mokili me pourtant nayebisaki yo osakana na nyonso kasi na motema te koko nzika motema te motema te motema te Olivier olobaki naza bomo yo nde mustike mangila lelo nakomi ebembo sundoli banzinzi balelanga ire badibanga kuna nasama bele bakusu basali festival alors ezalaki nzoto maboko nezalaki kokarese mokolo nebonabo kituta papa yoshi nazolela egobiri sakananapla temate motemate motemate yatiko na ngai melo ya imelo tikos ayaya fisto na nga chaver Francis Yamasutra meuble seke Patrick Serge Seino Trésor Kassa Serge Binsu Dota Sabino Serge Langi Sise Biembe mais ofe na nga dikie wapika nukumalo vini bongonga ashidi musinga savana na balon temate motemate motemate Olivier Dante Tichikenda beau-frère Christian Singabato Zarina Pemba Yaya Nanga Ila Nefde Omonalinga Edomendite Lisha Shombo Shera Basheri Naza kolela ego Akerina bolingo nanga Motambo kama kipupu ekomi ya moselekete Naleli bebe Fifi na waneka Saide Nyoke yae Nalela nanye Mon bebe Nissan boutique Silore Kongwe Skele ou Mohamed les pharmaciens Sarana na tonga Mote mate Mote mate Mote mate Olivier Lobina Zele na libongo Amatine avion Sadira koyate Chéro telemisinga na rede biso letino na te Sadiro koyate mon bébé na bakrise ya Kongo yo nga nasangisa na susi ya lopsia sekolingi na kufa natika mokili oyo me pourtant nayebisaki sinzaka pashasakana na nyonso kasi na motema te sakana 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 sakana. Merci Flash.
Merci Flash, en tout cas, comme on a souka, Liloba, pour la balandio, et puis Nantico aussi, ça l'a dit moment. Voilà, Liloba. Vous sentez un qui sert, on va saluer un match. On a timé de on va pas bien monter. Voilà, Liloba, sous les alliés, na jeune. Moi, on a Baumou, ça, moi, on a centre-ville, donc on a nos propres efforts. Et puis, on a pour ça, Batou, Oyo, on a soutenu les musiciens. Et c'est un peu ça, aux yeux, on a c'est moitié l'icolo. Et non, aux yeux, il y a l'icolo, on a place qu'il faut, c'est facile à ignorer. Donc, bisous de ça, toi, jeune, tu es là, pour que ça soit force, et ça va bien. Donc, bientôt là, studio déjà tu me dis mon truc déjà sakana donc sakana na nyonso na moté maté ya dia dispo na ba plateforme et tout ya téléchargement donc pour télécharger nzembo boyoka ba maluba ona yindi donc tout ça na nyonso ta va passer à Congo ya so ça n'a pas ça bolimo vraiment ndika ndika la sina oui bon on a su que merci à Kassero ya Betty. Sniper à Betty Ndika. Il y a consacré. Merci en tout cas d'avoir baladé Bisso, c'est déjà la fin de notre émission. Tu commandes déjà? Tu afficheras déjà libé là, même à ton lobité. Tu as le numéro. Tu as engagé. Bon, now we mix on yomo et puis na valeur au pissima. Tu les vends sur la TVA. Et on me suit dans la zone là de l'autre. Ngazaka lwa Nixon, il y a la tika zaka, na petit espace. Merci la chance au pissima et puis muta selenga na kutana ainsi ça et tout Adrien Kilemba en États-Unis. Et puis cancer en Suisse. Les îles qui exilent, ma soeur n'a pas son mot depuis Tantimé, la Suisse n'a pas son mot. Bah du tout, bah masse na tout tard toi TV, bah na baomu ma belle pour yaté, on est ensemble. Bah ciao quoi. Merci to sukiwana, merci d'avoir onion soit soutenir Abisso Bosé belé, to aussi ça na ba spot publicitaire, Kassi boutique, la jaqueta, la tsanga kitoko, bah fibo somba, la jaqueta zana pour na bino. Tout ce qui est à continuer, na été sur ça la Polo Ali Chanel Asuka. Merci. Mama, and I'm feeling is an exception. And I'm feeling I'm good side. Oh, young, I love you, is an exception. Evita, mama, evita, mama, evita. Awe na papa mémoire, evita. Ebo ma kache o kakasa. Ezana mwachi benda ya l'océan. Ezana mwachi benda este séduction. Ezapena bosenga mobiel na samba likuta mama. Erike tezo evida mama evida. Bokonzita evida mama evida. Elava ka mémoire evida. Eboma kake o kaka sentiment. Darika sobre sinke olive bashama bana de basham furaka bongo seza banza tresepele éclata si et dombengi apokae evida mama evida. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible.
Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Capage TV.